okoza na idée moi mukie kaka ya mwinda oyo mwinda opesa mwinda oyo wera pesa ki héritier okoza na idée nango eza mwinda ya nini lumière ya nini Mon Christo azali mwinda mwinda ya bomoye Mon Christo azali mwinda mwinda bomoye mwinde pela mwinde pela moto yerite wate mata mwinde pela moto ye jamais bunda wo mwinde yange makopekisa ngai tena koyako tomboka kopekisa ngai tena koyako silika 12 za code. Substitut le monde à 12. Ah, vous êtes. Biso le monde à 12. Tout le monde a triphasé. Pourquoi ni triphasé. Bido. Ça me zo même ma ndoki. Mon le monde à 12, pourquoi on a triphasé. Ah, moi si ya pembe bimana mwinda namona pembe bang. Oya moyindo bimana mwinda namona mwindo ya. Ya théorie. Pourquoi on a pas fait belé ba théorie ba makami belé donc on a ba triphasé oyo sale ya kaka théorie. Ona mona ya kaka théorie kolwelo kwa vandia we ya kaka théorie simanango ugoyawa ugofuka maawa ale nyata oyo mona ya kaka théorie ndako mona ya kaka théorie ya mwasi nafuta kango umwaka ndaku kaka théorie mwasi mtafu afutaka atola ti alliance bébé ya kaka théorie na alliance pe na kati libala ya bato mais théorie te ozomona ngo te belé ala tiango lelo apolo bakabone. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. On a du gaz et du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Kopekisa ngai tena koyako tomboka kopekisa ngai tena koyako silika kopekisa ngai tena koyana nkema esko yebi kochanga semi owangana irresponsable oyo mobali asoba député mobimba koma kolala na parlement irresponsable Izalaka nane Jamaïque. Ouais. Papa na malewa na ndaku bana balali nsala Oyo mobali azoba. Jamaïque, c'est là, s'il te plaît. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Tu peux s'en être mbote te mbala moko yaya. Otombolinga mba moko. Mais biso déjà nous avons la brutalité. Eza wenge? Bon, eza wenge te mais eza idéologie à grand potre.
Ambo parce que wenge zebele yoyebi eza na wenge BCBG wenge maison mère na wenge uzati troisième mois d'année troisième mois d'année na ibiti yo beta wenge Chama qui to pesa bande kombote. Alors, bienvenue sur chaîne Abino Bolingaka Congo Révolution. Merci l'équipe technique et Memaka émission Marno Tunga, merci à toi. Merci na Michel Kombe Aigle, merci na Batubota la Kabiso presque partout. To pesa na to pesa Blaise Lusala, Mbote Blaise Lusala, garçon moko ya bien ya gentil, ya poli, oyo azala cannabis tout le temps. To pesa pe Mbote susuna Zaza GBS, na habité son atteint comme on a bien. Eza yango wana. Caps. Donc merci na yo, merci les sous na batu ba mesana côté la biso Christian Lukoki poto na poto, merci na yo José Dikila, merci. Alors na kata plateau na ozalanga mo côté na ozana animateur munene ya mboka na biso. Passage ne na kata Paris sans koleka na plateau oya Greco. Ah kukangote yemo pe aboyi talaka kati pongi. Après événement munene bazaki on a kati ya la scène musicale avec l'artiste musicien Héritier Watanabe. Bravo à toi ya Héritier Watanabe. Alors, Nazana Jamaïque na plateau. Jamaïque, bonsoir et bienvenue na plateau Nabiso. Bonsoir, merci beaucoup. Mais na mono bois qui va te belé. Na pesi bonka mbote po na yambi animateur. Mais toko ça peut-être tata parce que zangana yo ne banda e bonga pe la moide. En tout cas na pesi mbote na Ange Céleste. Iram choisi matata. Odombaki Likala Moto, Chichi Batista, Asongongo leader plus. Et puis dans Robo Santé Maréchal Fofelito qui Cédric Kinsala transport des fois tu Nzanza Gap c'est tout le temps de tous les jours. Et puis Blaise Lusala. Blaise Lusala. Des fois tu. Bonne santé, ça va? Ouais, Nangolu Nzambe. Bino nyoso boko mo lo bakaneti wega. Nandeni. Yalo babu. Banere loko olbi angolo Nzambe. Nangolu Nzambe. Maman pasteur, maman pata. Ah ouais. Et puis papa Napso Patrice. Mbali bosso à Paris? Ouais, c'est pour la première. Hein. À Paris. Et voilà. À part à Londres. À part Londres, à part Oman, côté leader Komati. Et puis à part Dubaï, Fribicide, partout. Bah voilà. C'est jour les candidats à Paris. Kitoko parce que nazana président Eric Mabungu. Nazana ba Chacha Dokolo, na ba Christiana Chilengi, na ba Benoît Moujana IB16. Donc Paris is good. Ah français. Ah français. Oh. Paris c'est super wesh. Wesh bana bandi buna bana babota mo bakoto. Jamaïque en tout cas ngada pesi yo merci l'équipe technique. Ouais, de rien. Ouais. Ndenge passage na yo awa ko le ka Paris te sa on le ka awa et pas na biso. Aux animateurs munene na mboka na biso, fato so parcours moko na yo ensemble. Alors oyaki une invitation bozaki na Weranson pour voyager naï. Ouais. OK. Tout ça on a si maman muké. Pour voyager na Wera. Pourquoi Wera ça le ka choix na yo na animateur à maison mère. Tandis que boa mo ebele. Bon au moins voir même na France l'équipe nationale on a coach na Didier Deschamps. Sotali biso na RDC to na coach na biso je crois je sais pas na Bosani Kombo ndeto zala na ba nani Flora Ibenge. Flora Ibenge so alinga bengsa alinga même joueur. Ils a par rapport à boulot là et puis voilà quoi. Le roi de la forêt Zaka coach. Donc Aza le roi président de la République a voyagé à hôtel la banane à hôtel Moana Bango. Et puis voilà quoi. Ngai na le baté. Ils a choisi mon konzi. Est-ce que tu connais le balelo que y a une commission orgueil que au voyage na Wera a eu invitation moi munene a préféré ka yo osana ina pemeni. Atika bande comme sous. Bon, on a habité orgueil par rapport à quoi? J'ai pas compris. Orgueil. Au moni est-ce que vous remarquez orgueil? C'est pas par rapport à boulot na bino. Mais non, ma comme na salaki na Saint-Denis. Uzalaki bino ba grand journaliste à Mbogo Paris. Na la scène. Ouais, na la scène pardon. Dans la scène musicale. Please, sorry. You habite. Yo trop anglais. Hein? Bon, Londres des fois. Londres des fois. Et puis tout ça qui m'entend. Ici j'ai fait au moins une semaine. La zone sur la français pour mon agé. Avant de commencer on a makambo et salamaki na la scène musicale. Oui na wega vol moko papa pikakol bino tu bozaki mo ebele ba sankara boye mo ebele na kati délégation mais animateur ezaki ayo. Bien sûr. Oyebaki ke concert nazo kende bitumbe za kuna na ko bunda na badinga na podium.
Bon, na obundana baninga na ngate, mais sauf que nga na yebine na kieboye na un défi, na bagarre au saranate, fona c'est pas parisien, fona c'est pas fanatique au public ou écoute dans la scène musicale. C'était ça. Mais ça, c'est que nous, on a un animateur. On a un animateur, pourquoi? Tant que vous avez une ambulance à Ozala. D'abord, tout ça, on a moi rapidement. Au cas où le ne peut pas hériter Watanabe. Totorino, Motonatembe. En tout cas, tout d'abord, on a remercié. On a remercié parce que invitation à qui a les rois de la forêt. Mais l'air, les rois de la forêt a mis Bambilanaï. Ceux qui peuvent Totorino Patali, t'es jamais à la podium Nangati. Donc, tu vois, parce que ça concerne. Mais ceux qui ont qui se passe, on a jamais Mata, Salamakambu. Donc, on a remercié héritier Wata Totorino. Et puis, on a remercié Spiritas, parce que Bandimaki. Bandimaki chaleur, on a vent, on a et puis voilà quoi. Oui, Baki, au Kutanana, Bercy, aux Alawana. Combat cage. Non, combat cage, ambulance à Rosala. Non, je savais que non, ambulance à Rosala, pour ambulance à Arana Totorino. Mais Bercy, je ne savais pas parce que on est. Oui, vite. Oui, vite. Alors. Mais oui, au moins que je joue. Oui, na tout d'abord la répétition. L'air na rep, na monaguier. Et puis, nous, les concert, je crois, dans mon était. Azalaki. Ah, c'est vrai. Dans concert, dans pour côté avant dans mon était. Tu as une ambulance, tout ça là. Mais dans mon était. Ni nous remarqué na ba fan Paris et talayo. En tout cas, la première fois. Et là, on a remarqué tout d'abord, et là, on a bossé ça, les sons musicaux, tu vois, Makila musique. J'ai senti ça. Au senti qui est Paris, bazana Makila, on a musique. On a besoin de connexion fanatique. Il y en a plein. Plaisir à bosser en et puis de deux, on a qui façon fanatique à savourer la bonne musique. Moi, ça me fait plaisir. Okoza na idée, moi mukie kaka ya mwinda oyo wera pesa ki héritier. Okoza na idée na mo. Eza mwinda ya nini, lumière ya nini. Mon Christ azali mwinda ya bomoye. Mon Christ azali mwinda bomoye. Mwinde pela mwinde pela. Moto yerite wate mata mwinde pela. Moto ye jamais bunde mwinde pela. Mwinde za lumière biso linga molilise. Solinga mulilite nzambe mo alingi mwinda. Mais mwinda na sotali bien na calcul, mutako ozongo les affaires. Par rapport non, c'est par rapport à circonstances. Izotala et comme mango bon te. Izotala circonstances depuis ko bosana te. Moi Totorino na ndenga mabete. A umeli na wenge. Wata umeli na wenge maison mère. Yo yebiango. Parce que biso pena ba série pena que vous senti que uvani boy uta la vention na musika ba wata déjà ba séné c'est pas marambo au point donc sur les lois de lumière il y a papa où est le mal où est les valises parce que même yomogo so boti mo anu jamais olinga mo na tambo na lili est-ce que moi na ngati moi anu c'est comme ça. Siko banango siko baza aza mwana mokote banango bazé belé bala coste mais naïfso ils a papa JDT bazali ba Serge Mabia la bazali bon mango bongote ils a par rapport à circonstances lumière ngo ba fabriquer c'est bazali nabi alert to la ina festival nabi a concert festival là donc yo olanda ngote olanda ya wa côté kuna siko yango lobela ngote otelemino ka côté banen bon mwina na pourquoi pesa ki yango wera na Congo mais batu o tangi ba pesa faire na Congo te na festival. Oh, mais il y avait la différence, tu vois. Différence ces années. Au festival là, tout y a qui wenge musique à maison mère, tous au presté. Ils ont dit que non, assemble là avec fer. Non, c'était pas comme ça. Mais ici là, ils ont dit invitation, concert à Wata, mais il a invité son vieux. Après c'est différemment qu'on compare à monter.
bato misu otangi bakomona bango les jours mpe baotia badate okomona mpe lumière tokomona mpe grenade Hein? ah moi siko Omoni? obangi okomona mpe grenade obangi De ton côté, Paris la défense, va comme ma peu, ouais, la paix rose à la paix, au fer au bêta. obi Le 26 avril, Paris la défense. mais ceux qui invitation parce que Totorino il a respecté la norme et puis invitation après le roi de la forêt tel va pouler nae jama zalawana et on a remercié boss dans le roi de la forêt parce que c'est pas donné à n'importe qui voilà quoi les lots tous en ayobo et c'est grâce à mon boss Atali à jama et pour et parce que invitation ça yemoko a roya payer moko mais Atali sous habité faut quelques mille là Jamaïque zala la pointe et on a remercié mon conti tu vois donc voilà quoi c'est une invitation nous on est prêts tout ça membre tout ça là dans la scène derrière dans la scène on a payé ça qui 2%. Hein? On peut ça combien? Ah moi c'est quoi On peut ça combien? on a payé 2%. Ndebo beti wana ndebo akina la scène animateur wana. Yo ambulance Bercy nana le muninga beni muninga makolo. Ah tika mamona en tout cas na ma bête c'est pas bosser ambulance des fois parce que tout ça inaye dio on a déjà Nana bendi muninga makolo, c'est ça. nani kubenda Nana beni muninga makolo bino ba animateur. fanatique au côté na salle parce que bango ne ba ina ba sentiment na bango ba no côté na ben aché siko bino siko ba grand journaliste mboko à Paris boyebi oui boyebi yonim tokolo ba geno en tout cas tu es super tu as fait ceci tu as raté Matanga lomo matana on a la scène et le moko ya pression et à la scène s'il te plaît. la scène ah Tout ça la scène. Hein? twetu baluba di benda lulu wakadusha dikuni mato Manchine ha tulonda tuende tukasebuni mukadila dila la tulwa na boki kuna nebika la bipe chakwetwe batu boso ba bien kula hey lwa kubigile lwa yoyo abigila yepo wanyo chikudangila wambuka shiwansi wone tuende tumona lwa akikuna woyiwo siko eza ba devoir eza ba cours Saleni bukani. eza ba cours Oyo. oh Pesa. ozo comprendre ngote Zana koma kasi. mais tani nazo Kurba kinesi koma kasi. mais comment c'est premier chapitre On a un chapitre. te na bani introduction Introduction. introduction Twatu baluba di benda lulu wakadusha dikuni manto ouais introduction introduction. comment c'est au premier chapitre Première. Bwachini ololo tulwa ouais deuxième chapitre Au deuxième. ouais deuxième chasse au troisième Troisième. tuende tukasebuni mukadila dila dila tulwa nebika la bipe chakwetu Jamaïque. batu boso babia Jamaïque. kula Attends. on a troisième continue Oui. Nakende. kende ouais troisième Ok, chapitre troisième. Oui. quatrième chapitre Quatrième. Oui. lwa kubikile lwa yoyo abigila yepo wanyo chasse au cinquième chapitre Chacha cinquième. Oui. chikudangile wambuka shiwansi wone twende tumona lwa ouais cinquième chapitre chasse sixième tout que bien à 10 tout 20 Eza kaka. mais vous comprenez Ok, na ke sixième. mais ce que ba chapitre na bois kilo sonne ba bois on a disque pour comprendre la Tout que différence la chapitre Tout que mouvement disque c'est quoi? twetu baluba dibenda lulu wakadusha dikuni mato bwachini bakandisha balunda tulonda moshindo twende tukasebuni mukadila tulonda bienjelo nebikala bipe chakwetwe batu boso babia kula lwakubikila yepo wanye chikudangila wambuka shiwasiwone twende tumona yaya mutoto eya twende tumona woyi wololo nde bois kama na disque siku ngana na ba chapitre Ce qu'on a dit à Baboui. Bill et pas no apesa koni. Tango yoka bill, o bando yoka bill na biloka maison mère. Apesoni. non chez moi animateur doit défendre bien Moussa Nae et puis doit défendre animation ya Congo voilà
Aux ambulances comme il y a CLO au travail à CLO. Bon, moi, je suis multicouleur. Hein. On a travaillé à tout le monde. Mais sauf qu'il y a des c'est ça. On a multicouleur. Les rois de la forêt, ils déjà grand poète. Alors, on a formidable. Jamaïque multicouleur, là, ça va on couche, Nabimi. Yangia, ma bimi sakabane. Igwa bimi sabana yebele. Misusu bazobo ya papa. Asali nini. Boya, boya kotale. Bana pari boya kotale. Yo, no walengia makabeli ngabulo mama. Papa nexose na gladia meminga na pari yo. Sekele yanko bonganga yoyo. Sekele yanko fulamana Kongo banakisa ngande yigwe. Yende bende la Kongo. Talaga boya kotale. Est-ce que beaucoup de cette date c'était bon la date n'a pas arrivé? C'est pour bientôt. Bisona photo zonga to préparer moroti. Album yo monde entier bato danger bazozela ngolo ba imiter ça les millionnaires. Au boka 3 génériques na wenge. 3 génériques. Non na wenge te na wenge na boka ba générique belé. Mais na premier album na boka 3 génériques. D'accord, mais manga non un pardon s'il te plaît. Na un. Ba non na moko non. C'est formidable non? Wera sonne Igo sente ayo biloko na bango basalela nzambo miziki na bango yekufa igwe apos on a exercice en tant qu'aller en boka nesu exercice ale mama wereka za gumeno no chineno ngiama wenda ka gumeno ale mama Adolphe Muteba Chila Mwinda Bedeja lise bata Bambongwa dona bobo Totalaga yangi ama yakele munwe Kele Apuna bimi Yangi makoki peba chache na bangote Eutaka nangone na sombalanga Talaba yoji na bango Eutaka nangone na defisanga Yangi ama formidable Ale kaba nivo Apuna Yesu suwe Ale igwe na zomono lokola Messi na zwako lokola Cristiano tokutani lelo lingi kaka na bala yo mone sheri balanga on a premier générique nanga atika biloko mabe na iloko na chobetelo ya yangia mabe mesaka bana yami baleko sani yami bale suwe za bombe na style na nzela lelo so tala ba orchestre presque belé c'est pas générique na bon générique ba jara bongo sanga ate c'est moi qui ai amené ça et ça jarni voilà hein ya jarni manotuka na benda afro na sangisa ngona mbunda apesa so nzela ale basi balinga ka se anzete paku mibali balela komata na nzete komata bana basi bakasuki na seanse to mibali balela komate ngoya o manzenze kuru mona bobalo ye kitaka no kite devoir apo igwa bimi tala lelo c'est tout le monde na pusani po na ceinture bien mais c'est tout le monde lelo est comme tout le monde. Mais série na bimi sango il a fait des têtis amuna ka on zela ni na yaki nango lelo c'est tout le monde do wera regeta teningi bersia kinda wera regeta te anda soyo banda ba bil bakina a regeta te banda ba bil bakina a regeta te parce que c'est lui Jamaïque comme ça là c'est Weranson wera zo abino wapi Osabiso wapi nandeni j'ai pas compris ni matemo pression na comprendre azo baila ki bibe belé ya ponu bene non c'est normal animateur ba au sali test maintenant là lui azana lito il débordait et puis à part ça à d'autres termes à d'autres parts namona le roi prophète wera prophète mais oui parce que maman lobara eko kisama est-ce que bige maman mutuna ne tozana yo lelo aloba na ngade akala yo ça va 3 ans que nos jamais des aboué
petit nanga obeta ba mikili petit nanga obeta ba sala minene petit nanga o sala boy petit nanga o sala boy tout ça là nanga na mona ngo oui ça produit ça loko mo boy o biso na RDC faut te protéger les rois de la forêt mon boss so o elie oui na A na seconde il y a un facilitateur comme ça on Z il y a un moment qui la scène musicale seconde le moment qui ta et puis des fois mais oui parce que c'est lui troisième na cause à protéger base non troisième na troisième na beta na imbela za générique moto salon pour na docteur Jandi de Teta et sopa kayo lelelele oyeba kate mwanoyo lelelele na bokeloko troisième c'était ça courageux mama nabimaki na cabine nasomba crédit na benga jefe me banda docteur abima ni quoi me banda moteki abimaki nzambe njadile teta nabimi na ngai na lukonga moko est-ce que tu connais njadi oui je connais jefe il est qui il est docteur après na suka nabimi esopaka yo lelelele après na pesa conseil na générique est-ce que bon protéger base. Ouais, protéger base. Protéger base naya. Ah, mwasi ya pembe bimana mwinda namona pembe bang. Oya moyindo bimana mwinda namona mwindo ya. Eloko na somone so pesa nga bosa na buaka na sente. Allez, iko sente. Na lingi na versende mbongo na banka. Olingo sani? Ah, vous êtes. Dans une émission. Eloko na somone so pesa nga bosa na buaka na sente. Allez, iko sente. Na lingi na versende mbongo na banka. Ziato solo mo muke. Olobi ke eloko zo mona ezo peso posa obuaka. Na buaka na sente. Obuaka o sente. Te na buaka na sente. Na buaka o sente te. Na buaka na sente. Igo sente. Igote. Faut bete na sente. Pona ye mwasi ya pembe bimana mwinda namona pembe kanga. Oya moyindo bimana mwinda namona mwindo ya. Naboke kuna. Apona zongi. Eloko na somone so pesa nga posa na buaka na sente. Allez, iko sente na lingi na versende mbongo na banque. Ya. Est-ce que ozaki na mbongo lingo vexe na banque? Ozaki na mbongo lingo vexe na banque. Je comprends. Est-ce que ngana ozanga mbongo na verser na banque? Na wana ba imeteza, na ba blanqueur redezo, na wana banzanza gaps, na ba binom jana IB16. Mbongo eza. Lembola mama lembola brr. Lembola mama lembola. Si c'est bombo, si c'est fiba yango bien oh. Retour à Kine quand? C'est pour c'est vendredi. Bozon à Kine. Vendredi Kine, ba fanatique tout balinga papa Gyotin tout na vendredi na Kine na aéroport en de 18h. Et ça nous bien. Na tindelo ba vidéo mon na comprend. Quelle c'est mission monsieur Simbi. Bon, moni naki wata pele o mutuba. Asali au cadeau. Ngana yoki kaka. Biso ba journée à Paris. Wata sali au cadeau na makamu yo sa ki na la scène musicale. Apelo dis-moi bien. Bon, na ndenga mabeti Totorino bakota aduti te. Parce que na bia Totorino bakota aduti te. Moto atembe. Bakota aduti te. Soit salairement pour moi ça plaisir. Pour moi ça plaisir. Et puis nous le bara merci beaucoup. Voilà quoi. Nana dernière question pour Natika yo occupé ma parce que lelo moi ya lelo zaina ba coupe c'est tellement belé. Ouais. Ba rendez-vous pe moi et belé. 12 ezakani. 12 eza code. Substitut le na 12 Ah, vous êtes. Biso le na 12. Tout le monde a triphasé. Pourquoi ni triphasé. Non, on va dire maison même ma ndoki. Mon le na 12, pourquoi na triphasé. Ah, mon Dieu. On limite. Pourquoi na combien? Tout le monde a 12. Tout le monde a triphasé. Ça ko linga mutu. On tient un carton, on tient les collé pas dire. Non, notre travail sous les lots, notre travail à lobby. Notre travail les lots, notre travail à lobby. Triphasé. Triphasé. Moutaya kana bilo ko nezaka we ko be kakol. Sika. Bon le gars a 12. Bon on a triphasé. Tout comme la triphasé. Mais ça système de jet. Un système de jet.
système léger. Aux oies 12 na maison mais aux oies chance à coûter na 12 et le côté maison mère. T'es biso triphasé. N'es-tu biso triphasé. Triphasé zanini. Pour biso de bien courant et ça triphasé makama. Ah, on comprend non. Mais moi on a kana angle ga ya ya courant. Ndo ki na courant. Faut ki na bongo. Biso triphasé. Muinda lumière. Triphasé. Il y a une théorie. Il y a une théorie. Pourquoi on a pas fait bébé la théorie ba makami belé donc on a ba triphasé. Oyo sale ya kaka théorie. Ona mona ya kaka théorie. Kolwelo kwa vandia we. Ya kaka théorie. Simanangu ugoyawa. Ugofuka maawa. Ale nyata. Oyo mona ya kaka théorie. Ndako mona ya kaka théorie ya. Moi sina futa kango. Umaka ndaku kaka ya théorie moi simta fu afutaka. Atola ti alliance bébé ya kaka théorie. Na alliance pe na kati libala ya batu. Mais théorie te. Ozomona ngo te belé ala tyango lelo apolo ba carbone. Parce que ils a théorie. Oza marié obala. Papa comme manga ba angle on a te. Oza mobali kasi faut balasi. Mais au monde on art. So monde ya vite. Retourne en poser une question. Yo moza maré. Ngab na retourne la question. Ah bon excusez mais parce que so monde déjà beau. So monde ça veut dire que je suis pas marié. Je suis célibataire. On ka bena moi aussi. Nakaba basita. Alors, na boulot ne peu comment nango. Et comment nango mais yote je crois. Jamais qui nani accompagne poto nalinga to kabwa na biso me manotunga émission zo mburinga muke na bien bino na maison mais bozaka tout droité na makam na bino tout droit ça veut dire j'ai pas compris na téléma et tout droit c'est en sens que au mona pi makam muté que tout droit ni bino simbia obaluka simba ça veut dire quoi triphasé ça vous comprenez wesh au comme na wesh au moins scolaire dans son à Londres you got anglais sorry. Yeah, thank you. You speak English small? You know me, I speak English small. Where you from? I'm from Congo, DRC. Congo? DRC, yeah. You name? You married to no married? No married. No married? You know baby? Yeah, two baby. Yeah, me, I'm two baby. No married. Two baby, Congo, no married. No married, but two Congo, two baby. Yeah. Congo, too much food? Tout le monde a le moto les gars. Comment dire que tu kena yo mais na soko pointe. Tout le monde a le moto les gars. Ba meli chweke ba simba ni balangwe. Hey. Ba meli chweke ba simba ni balangwe. C'est là. Pardon. Ba simba ni. Yuzo kini vendredi pardon. Basani ni ba meli. Ba meli chweke ba simba ni balangwe. Bameli chweke basimba ni balangwe. Eza ko simbana. Ozo wanga bien te. Non, comprendre bien te. Bameli chweke basimba ni balangwe. Basimbani bameli chweke. Chweke za bokite. Bameli siko chweke basimbani balangwe. Apona suga na ye. Yalele bango wana balangwe. Tufandi zelele kwiti kakabuye apona suka elengi ya mbongo na porte-monnaie anga ya Jamaïque na otika yo na tika osaba course na accompagner un aéroport to c'est le monde aéroport avant que matavion ngana pesi yo merci l'équipe technique na mobimba merci biso atwaka dans système ya sala ba cadeau mbali boso mutaleka na plateau na biso biso sa cadeau oya chaîne munene mobombelinga ongana tozalaki na ninga système ava okota esapenga après awa basala cadeau o ndako na yo mbala nsima me ngana toza cadeau ngo na oyeba te oyeba wata yo yeba ki wata asomelo jeep yeba ite ki asomelo voiture je ne savais pas oyeba te ndelinga na biso ki erisa asomelo voiture ngaza à Paris. Ouais. Ma soleil bête ma partout pour ouais, ouais, merci. Ma camouflage à la scène au mérité voiture. Merci. Et moi, c'est je sais pas. Mais n'a dit aux en voiture. Ah, on répond bien Qui aux en voiture. Parce que je me le bien. Moi, c'est
zongela na plateau Ah, ok. zonga kana Ah, ouais, on est sous Paris. oui à Paris Alors, il y a visa, tout ça. mais on a visa moulaïti Bisous, mon visa, laisse tomber. mais noir les athées pas d'habitude hier athée Mais ça veut dire. mais noir Bon. mais bien oité Ouais, mais né- noir na poto so mais noir ça veut dire makamabe Ah, ma bé. visa moko boye Bon, et puis on a biso pena. Selon l'idéologie, biso tambo na ngo. Rolling à moi, ça me n'ingate. na wenge Ouais, rolling à moi, ça me tout. Malibabé. d'accord te comme na suka tala caméra na proposer mutu mo OPC mbote Ouais, na bois qui m'a cassé. mutu na proposer mama pasteur Sylvie Mampa Hey, gambo te mère. olongo linette Gambo te mère. Okata na challenge Hein? okata na challenge Ah, na ngasa ko chercher do. Chercher do ko pe na ngana ndima. Na ngasa peut-être ko chercher Zaza Gaps. Na ngasa ko chercher Zozo Mayulu. Yuluskin, gambo te mère. En tout cas, gambo te mère, maman pasteur, grâce à la prière na yo, ba conseil na yo, ya on le Jamaïque na komi o naza. Merci beaucoup nzamba baksebele. Mère Pina azwanga mwana voilà quoi. na piso mutu asuka Ouais, puis ça. saka de kunta tala Wewa. wewa Ye aramisika. Jama, ah yo pena emeteza. Ah jama, yo pena emeteza. Ata yo moko jama. Donc voilà quoi. D'écouta, des fautes, na pe mambote. wera sila ou bien maison mère Ah, maman ne vous explique ngana. Wewa ko sila. Mona na scène. Osala ki wana na mona obeti ba bilo mo ba. Nde ba mbila zo banga. Mbila mo ndi grenade. Bon, tout ça là. na saki bilo na kati matos Mais c'était Naki bizarre. mandule Yo sala wana. yandula Paris faut Yo sala wana. Mais sko magambo na. so na kama makamu to muna kiana pourquoi to balo ba wera sila na makamu biso mwana Mais yo mo il faut expliquer bango. Be no sali pene émission comme expliquer bango. Ke bolo bango souté. Oui, asila te. pesa no bat no ba mbote comme na suka Nazopesa mbote na Beno Mujana IB16 na robosana te Nzanza Gaps Maréchal Fofelito qui grand poète. Zanza Gaps Voilà, il écoute donc Nzanza de Gaps. tous les gens, de tous les temps, de tous les jours. Bique et les banquiers. Ange Céleste, hein? Choisi Mantata. Et puis Bel Ange Dana, on appelle Bambote. Président Eric Mabungu, Zozo Mayulu, hein, Yuluskin, Yapale. Chirina Okemba, Niklet Lomeka, Jérémy Kabongo, Napé Bambote, Patrick Yamayama, et puis Narobo Sanate, José Dikila. Hein? Et puis Narobo Sanate, Cédric Kinsala, Transport. Transport, facilité. Nzanzaga, Blaise Lusala. Zopan. le sala ozanai mutu mo il faut bo swali solo mo azana besoin no makasi Non. Christian Lukoki poto na poto Ah, comment Christian Lukoki, ouais, poto Christian Lukoki, poto na pe bambote belé. merci Na robo sanate Richie Kotazo, na pe bambote. Tati Zombo Samukolo, et puis nga son apio Emeteza les millionnaires. Emeteza. Les millionnaires. aza millionnaire Millionnaires à solo. aboka mutu boy mutu Mutasomelanga Jeep. Au monde te. non Alors, mais c'est lui. Ah ouais? Emeteza les millionnaires défatés. Na pe se bambote Eric Mouy Maboko Bank. Na pe bambote yaza so mobala gouverneur na Kisangani Madeleine Nikomba. Moni carte nanga. Tati Zombwesa. La main droite du chef. La conseillère Fachi Béton. Je reprends. banali bango non Tati Zombwesa. La main droite du chef. Des fois ti. On a bien ba sentir jama bateau pina sentir que donc des fois les États-Unis dans la junior tonga de Las Vegas. Nana papi kalongo, na sona pas fil babaka 5. Des fois tu Alex Sentiment. Na pese bambote. Cité Mindule, on a base nanga Jamaïque parce que vendredi on mon aéroport né na par rapport à base. atakale ya mboka Kale Mboka. Gadi Nord base Gadi Nord Kale Mboka base Gare du Nord. Donc Bantu wa gérer banana Gare du Nord. yaki Gare du Nord na mtena komi na koma on lobby. atakale mema Na yeko koma on lobby pona mona ba parti Vicente ouais. Zoko pona Kale sana ba ya kale. Voilà ça nga bien. Lobby na kotango na bike les banquiers. Sentir base et puis Christiana Chilengi na robosana te Chachado Kolo. d'accord tokomi na suka alors topesi grand merci mingi toni topesa grand merci na Léon Mboma le grand
esprit na kati ya Autriche Leomboma merci na yo na pesi José Dikila na Villeneuve-les-Rois merci boni sango ya salon d'Amakesha Christelle Lukoki poto na poto conseiller privé ya David Mombele M6 na conseiller atrogène mais akomara boyete songa boy na lingi boyete Christelle Lukoki poto na poto. Voilà, topé simbote les sous na papi Sansero première classe ya Paris. Merci na yo topé simbote les sous na bande kona biso à Dubaï. Présa ba congolais na kata Dubaï. Bana Dubaï na zo ya bientôt. Je crois dans 2 mois na na Dubaï. Président Hervé Bangu, Boni Sango, ya Gaël, le vrai Mokino o ya zota la biso, pesa maman mboti, na bi maman Azana besoin de kutana na ya Paris na ya Dubaï bientôt là topé sa Guilhem Ampuya mon ami Guilhem Ampuya merci na Cyprien Zolo gagné bango merci les sous tobo sanate topé sa mbote na Félicia Esiko la carte gagne Félicia Esiko bisous à toi place aux Ali merci na yo na bo sanate mon ami nanga na lingaka trop na lingaka trop tabu gaso confort na bo sanayo pété alors Botala Kibiso presque partout dans le monde entier. Topé Sibino, merci. Jamaïque, Kazaki na plateau Nabiso. Vendredi à Oswald pour Congo. Vous allez bien reprendre Chili Boyamba, Igwe de la forêt. Mission à Bangé Simbi. Rideau, mon Ezaki na concert ou anate. Botika Otia, Rideau, na concert, Moussousou, ou Ezaki rien à voir. Ngana moni plein. So yo zaki aveugle et talio. Ngana na ebi la scène musicale et ça qui plein. Wane sama kam na yo, biso zaki na badge, tozo contrôler. 4 nyonso. Soule Kauka, mon ami, bonsoir à toi. Okamwe, Soule Kauka, c'est mon ami. Nakamwe. Soule Kauka, Nakamwe. mon ami. Allez, on se voit. CG Junior Katakata double maître. Kale Mboka, Tokutani. Ciao, ciao.